Bonjour famille Libota. Nazana 3 camarades awa bazala posa ba louer ndako. Ndako yango yango ndako ezo coûter 300 €. Bakuta na commissionnaire isi bango ke ndako eza 300 €. Alors, ndenge baza bango misato do bache 100 €, 100 €, 100 € pesi 300 € ba pesi commissionnaire. Commissionnaire akomisi mbongo epa ya kolondako. Kolondako yebisi commissionnaire non, ndako eza na ba retouche. Lokwa ndako nange eza na ba retouche. Donc il va payer sanga kaka 250 €. Abi va payer 250 €. À remettre 50 € par commissionnaire abi yomuto yebi bango zongise la bango 50 € na bango po barobongisa ndako. Alors, commissionnaire abi ne eza boye nga na garder 20 €. Commissionnaire azu 20 € atie na poche na ye. Azui 30 € akaboleli batu oyo apesi chacun na bango 10 €, 10 €, 10 €. Alors ce total bandeko basangisi susu 100 €, 100 € te pour ce total 100 € moins 10 € bazui epesi ndeti 90 €, pesi donc 90 €. Alors 90 €, ce total 90 € fois 3 ezopesa biso 270 €. Fa 3, et puis ça, 270 €. Fa 3, et puis c'est 270 €. Si tu as 270 € plus 20 €, oyo commissionnaire à Longolaki, ils ont repé ça, et puis ça, 290 €. Alors, awa wezaki 300 €, sikoyo, 10 € et kewapi. Bandeko 10 €, 10 € ezapi. Bolo ke langa place 10 €, ezana posa 10 €. Na moi 10 € ndenge kete. Soki ezapi te. Merci.